Kinshasa Nabiso et l'équipe partout. KNB Kinshasa Nabiso qui ne l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Mais comment les abîmes, pardon. Jima c'est la yolo raté. Et on a bien yo. Ah Jima Mokende. Où est là? KNB qui ne l'équipe partout. Rien à dire. Toi on a tant envié parce que Kin et l'équipe partout et l'Osako Liboso Ambongo Mosanto Azate Céline donc Kardasha ils sont mollo bisous bye Bana Kin que bana jago zapé so kuta nango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Umela KNB ko zapé te so kuta nango check au Vandi. Bon début de la semaine à Balandini, on se magazine KNB Zolembate. Compé Sabino, bah, vraie réalité, il y a vie à Kinshasa. Tout fond l'édition de Bissou Mokolo, on a deuxième étape, il y a visite, il y a chef de l'État à Goma, chef lié, il y a province, il y a Nord Kivu. Depuis le dimanche 14 avril 2019, président Félix Tshisekedi séjourne à Goma, chef-lieu de la province de Nord Kivu. Deuxième province Oyo a visité comme président de la République démocratique du Congo, selon un communiqué proche de la présidence. A co-présidé une réunion du Conseil supérieur de la défense pour éradiquer l'insécurité dans la ville de Goma. Depuis Goma, Félix Tshisekedi a sengi na seni ba poussa ba élection na Sankoro à une date ultérieure pour raison de sécurité extrêmement grave, a expliqué ministre AI de l'Intérieur Bazi Olongo Nayango. Marche de soutien et salamaki na Lusambo et Paiwapi 12 députés peba marche qui na population pour na soutenir décision ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, décision oyo ezwami suite ya candidature unique la mère Mende Omalanga comme gouverneur de la province ya Sankoro. N'a pas différent visite au chef de l'État Zosa, la population de Koutanakina Bango va manifester et souhaiter na Bango ezali insécurité et si là sur toute l'étendue de la RDC. Magazine à Kanibé et qui était na terrain que soit réussi la population par rapport au déplacement du président de la République Félix Tshisekedi dans la province. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino. La République qui a comme Goma, c'est pas un problème. Mais le problème est que nous avons source. Moni munganga ya solo avant asili salikambo alsisa kaba ba symptômes ebimita sisa que loko zo causer symptômes. Alors présence au comme na Goma pour na makambo ya insécurité na Goma. Mais Monesco base nango César na Goma. Pourquoi qu'à place Monesco aya pour na kimia mais place kaya zala mais place ba désordre ça la marafa bandana C. OK na un problème il faut assiéger na ba représentant ya Monesco ba luka si ça problème na niveau assez. Pour président ko fanda ka capitale te faut attendre loko la za na Goma les lopé fois za na nani Bandunduville Kukwit Kananga Mbujimai Kisangani Équateur. Pour za président Congo mobimba te faut tambola partout na Congo. Ceux qui attendent qui ne ba États-Unis, pourquoi pas Équateur? Pourquoi pas Bandundu? On a sepeli na système au président na biso akenango. Na Lubumbashi ebi ke Jakamine ekufaki. Ko kende na ekuna eske ba na ebi ke komo na pena boye système moko ye ya sikawana ata kutu bato to ebaki basalaka mabe ba miyibi wana ata soki ke ba sala mais avec biso population pour nanga na moni ke bako pour lelo soki oyibi tubakangi biso moko neto ko kanga yo to tindi kuna nani na makala soki na anginga
ke o bakangaka bato babuna nzela ke o kuluna or ke bango moko bavie na biso bakonza biso wana ba grand kuluna koyoka réaction ya population ndenge balobi eza malamu mingi ndenge président de la république atamboli na baprovince ndenge akendaki na Lubumbashi na Goma kotia kimia asuka mpe wana te akende na baprovince mosusu Kinshasa eleki partout. Population apesi point de vue na ye na ba priorité oyo gouverneur ya sika esengeli ya sala. Tozali la veni Kalembelembe sika wapi toyaki kosola na bandeko population ba expliquer biso réaction na bango to pe ba posa na bango par rapport ya nouveau gouvernement Eli Gentini Ngobila. Ya liboso ala nanan makambo ba petite ndenge baleki batie ba maison de communication o balonga wana yango te propriétaire na ya mboka ezala propre minde pela kitoko partout banzeli ezala bien eloko enda kosala makasi yango na po Kisasa eza miroir ya RDC eloko kosala makasi mpe ende yango wana soko tana commune Ngaba nanu tana commune Ngaba na banzela ndenge eza abujango te soko zui lemba soki mai mbule noki mai tana ba terrasse soko tonda pamba bon ba terrasse mususu soko tambo mona ba zelo ba makambo ebele nation tolingi a remplir vraiment ba rôle na ye tant qu'un bon gouverneur, c'est-à-dire en tout cas Kinshasa ndenge to monaki ndenge zalaka kala ezongela image nango ya kala Kinshasa ezonga propre Kinshasa ezala ville moko tozali vraiment sécurisé pour insécurité l'équipe mingi na mboka na biso talaka ba kuluna ba fermer bébé ezoleka na mboka en tout cas ezala penza kitoko te pona mboka donc nyonso twani zali makambo ngi gouverneur a satellé pona kobomisa yango pour tozala na kati ya kimia to mona bato ngo bazaka bazo tourner ka isika moko bazonga kaka bon tozoyeba te président ya sika akoti malgré abwaki soluka moko alobi ke non akodeboulonner bango parce que terre mwana ezoloba ebele terre mwana ezoloba mingi akodeboulonner wana bon tozoyeba te façon nini akodeboulonner bango na façon moko ke biso peuple tobanda na bango ou bien ye moko aza na mesure moko oyo akosencharge na bango mpona kodeboulonner bango parce que mo wana déboulonnement alongola bafulu et puis atala mpe social ya population ya Kinshasa parce que Kinshasa eza miroir ya république donc moto nyonso ntango azomona Kinshasa azomona république démocratique du Congo parce que eza capitale donc oyo gouverneur Ngobila akoki kosala Kinshasa il faut ezala bopeto ezala propre pour tout le monde oyo akoya auta pays étranger auta wapi auta ke réellement ils ont reflété image ya mboka sengeli asala biso makambo ya malamu so tomoni nanu bao bazalaki na kati ya mosala baote obima basala eloko ya malonga te ville ya Kinshasa eza ya kobeba tozotambola na pasi potopoto makambo nzela ya kobeba ata kuti na bamboka ezala bongo te tozosenga na bango nzambe apesi bango basala mpe nzambe mosala kosala nzambe mosala eza basunga peuple oyo nzambe apesi bango en tant que badirigeant parce que biso en tant que peuple tozobondela nde mpo na baautorité ya mboka ntango tozobondela mpo na bango nzambe azopambola bango basala mosala na ndenge elongo bani bazela lifuti na bango bolandi bandeko ndenge bauti koexplike basusi to mpe baposa na bango susi na bango eza ete gouverneur ya sika abongisela bango capitale mpo Kinshasa eza miroir ya république démocratique du Congo Kinshasa oyo eleki partout. Marcel Pandou, président de la Ligue des jeunes, il y a IDPS qui passe à Salimomo contre la xénophobie au Salema, en Afrique du Sud, adressé à Kiyango, et pas ambassadeur de l'Afrique du Sud, résidé en RDC. Mémo à l'attention de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Afrique du Sud, en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur l'ambassadeur,
avec l'hommage de notre profond dévouement. Nous, jeunes patriotes militants dans la jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social Kibasa, constitués dans une dynamique dénommée Abat la xénophobie, venons auprès de votre haute autorité vous exprimer notre indignation, désolation et regret au regard de massacres et autres actes de violence portant atteinte à l'intégrité physique et aux biens dont les étrangers vivant en Afrique du Sud sont victimes depuis un temps, dans la ville de Durban précisément. C'est référent à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Il y a lieu de rappeler à votre autorité que l'implication de votre gouvernement s'avère impérieuse en vue de préserver la paix et l'harmonie panafricaine en prenant des mesures propices de manière définitive. Nous concernant, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, les cris d'alarme de nos compatriotes vivant en Afrique du Sud ont tellement pris de la hauteur que leur survie devient hypothétique. D'où ce qui renforce notre détermination, celle d'obtenir à votre autorité une garantie de la sécurité des personnes et de leurs biens, et surtout de nos compatriotes congolais, une communauté composée essentiellement de jeunes. Sur ce, notre pays se trouve dans une phase importante de son histoire où il a besoin de ses filles et fils en bonne santé, où qu'ils se trouvent. En attendant une suite favorable, nous vous prions d'agréer, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de notre sentiment patriotique. Pour la jeunesse de l'UDPS Kibasa, Marcel Panzou, président. Beltesco abimisi briquette à double avantage oyo koki kotizango lokola torche pe koki kopelisela yango moto ezoteka mala moins cher na ba boutique nyonso ya Beltesco ya ville ya Kinshasa. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino Beltesco azali toujours kosepelisa bakliya na ye nyonso po bazalaka na bosenga ya kosalela briquet na yango briquet simba ezali produit oyo Beltesco atie deja na marché mpona kosunga bakliya na ye nyonso oyo basalelaka moto ndakisa na ndako oza na posa olamba biloko okopelisa moto oza na yo pêcheur yo cultivateur moto nyonso asalelaka moto solution se ezwamaki deja mpona briquet simba briquet oyo ate obeteli mbula ekipolaka te ezali kosunga yo na babesoin na yo nyonso ezali mpe kopese te otyango na poche na yo otamboli nango distance molai mpo osaleli posa na yo ozali nango besoin na yango Beltesco abisaka toujours baproduit ya sika na kati ya briquet oyo na paquet moko ezali na 50 pièces 50 pièces oyo okosomba yango na magasin na biso oyo ezali en face ya na babala bokasa en face ya olela na 10 600 francs ya pamba. Donc Beltesco azali kotekela yango na 212 francs yo koki yango 500 francs 1000 francs donc ezo biso bénéfice ya 100%. Donc so osomi paquet moko oyo yo coopérant yo chayer yo muta boutique yo muta ligablo yo pesa bénéfice lisusu ya paquet mobima na kati ya carton ezali na 20 paquets tala mombongo oyo ndenge Beltesco apiso ya bénéfice ebele tosaka mombongo mpona kozwa bénéfice yo ozali kosomba biloko ezali kotambola te yaka na magasin Beltesco oyo ezali en face ya olela na veni bokasa okosomba baarticle nyonso oyo kosunga yo kozwa babénéfice ebele ndakisa babriquet na biso oyo simba yango tomena yango simba ezali un coup une flamme ozali kopelisa moto instantanément ezali kokufa te okosalela moto na yo ntango molai ndenge olingi na nzela molili mpe oza na posa ya torche obaloli na nsima osaleli torche na yo tala torche yango ozali kopela partout donc otamboli ti olembi
osaleli yango ozali économique ata sanza mo mozaka na briquet na poche ozali kosalela yango kene ba onzo nyonso na ba distributeur na biso okuta briquet simba ezali talo mingi te ezali talo moke briquet ya Solix te na Congo poni ne Betosco ali kosunga toujours mater na e ba se pena bilo ya bimisaka yango pote mbongo ezali passe na mbongo moke osali briquet na yo eza économique po so moli eza makasi azuka torche na e apedisi atali esikani azana ngo bosenga ko tambola atambola na kachanda ko pe azongi na ba balabala ndenge moko na ba wenze ndenge moko na ba quartier ndenge moko na ba zamba ndenge moko donc eza briquet ezali kosunga biso na ba occupation nyonso ya vie na biso yango to lobi ke yo commerçant yo client somba briquet simba pour dire briquet mo kitoko eza na multiple action ba briquet mosusu eza na torche te ezali pe instantanéité mo te pelaka temps molai te mais briquet zo simba mo ezali ko pela temps molai pe na sima nango torche ezali ekosunga yo po otambola trajet ezali na yango sans difficulté na butu. Chauffeur basali plaidoyer pa ba konti ya mboka basengi babongisela bango nanu banzela ya mituka avant basala contrôle technique pe lisusu basepeli na dérogation ya 2 mois oyo bapesi bango. tozali bongo na presse 24 précisément na Sanef elisika pitoki mpona koswana bachauffeur kotuna bango proposition na bango par rapport ya dérogation oyo basengaki mpona contrôle technique. Il fallait passer à Banzela. Ce Banzela, s'il est pas embouteillage, il est le cas. So tali pena bien, so te comme à 17h, à partir de 16h, 17h, Nzela est arrêté. Si quoi, tu as un retard, tu as un contrôle technique, tu as un Nzela, tu as un amortisseur, tu as un belé, tu as un biso. Au moins, tu as un pète, tu sais le roté. Tu as un bien, tu as un bête, tu as assurance, tu as un biso, tu as un biso, tu as un biso, tu as un client, tu as un même. Et ça bien, tu as un mais le problème, tu as un Nzela, c'est que Banzela, si tu as un biso, tu as un misala. Si 2 mois, ça va. Si bien pour tout bon amato salisango et ça bien parce que bazolandela nano était à mutuka mais mabe nango to monaka tozo pesa mbongo bongo balandele était à mutuka normal mais nzela ngo bazo salisa pété 2 mois ils ont bien mais par rapport à 2 mois na ba bongisa biso ba nzela vignette tant de foot à vignette ils a qui pour ba mortière pesa nzela pesa la normal petit biso nzela ka bambarese ya kokufa bazo bongisa ngo mais manœuvre. Alors, babongisa biso banzela to refuta na biso ba vignette wana contrôle technique, expertise na contrôle per otala ba plaque, ça peut bien mais ba tela biso ba bureau partout to futa ka mbongo ndam to zoka ba récit dans 2 mois wana pour que to sibisa. Bon, au moins que to sepeli, au moins le gouvernement sortant ezobima. Malamoko bango balingi ba profiter que biso to futa ngo biso to molaki mabe ndenge soko ba repousser ngo to le gouvernement en place wande to sepeli parce que tala banzela tout est bloqué bon tongo to suka wapi au moins so ba sale contrôle biso to boba mituka iko simba te koloko ba repousser ngo 2 mois to le gouvernement iko kota we ya titi wana biso to limite ko futa to ça bien parce que o ba bokisa banzela to ko futa mais au moins le gouvernement sortant c'est là qui mbote banzela c'est là qui bien te bane ko lia biso ka bambongo pam même balo to ko futa parce que ndenge babongisi banzela so banzela sili biso tokofuta tokosepela eza bien bolandi bandeko chauffeur ndenge baexplike na micro na biso baza d'accord par rapport ya acte oyo leta apesaki mpona bango kasi ya motu ezali ke baza na besoin nanu babongisa nzela mpo soki nzela esimbami bango wana mpe bakoki mpe acte oyo leta asengi malamu Kinshasa eleki partout. Rédaction à Kanbe, sali réflexion que solana ba parents koluka koyeba ce qui arrive que papa na maman bobala nié que moi na ya papa santé moi na ya maman réaction na bino tant que ba parents et ko zalani tozali bongo na veni kitega na direction kutu kotuna bandeko bati pe mibali soki papa azana bana na ye abali maman oyo azana bana na ye et arrivé que mona ya papa asente mona ya maman réaction ya ba parents et kozala ndenge nini na foyer to landa reportage Magazine Kinshasa na biso
réalité ya bana ki réalité. Papa aza libota mosusu, mama pe aza libota mosusu, babalani. Papa amibotela na mama mosusu, mama pe amibotela na papa mosusu bana. Me bakomi ndako moko basangani. Mwana ya papa asente mwana ya mama. Pona ngai baza famille moko te bana wana. Soki balingi babalana, balobi keno mwana ya mobali atuni avi ya baparent na ye ke papa nasepeli na mwasi ya mwana ya mama na lina bala ye. En tout cas pona nga il faut baboya. Baboyeli bango wana bakosala yango te. Mais soki déjà si bamisalelaki yango na bango moko samba tuna avi ya babote komiti na niveau ya zemi batiki bango ba évoluer parce baza makila moko te. Baza bana muntu moko po bakoki kozala yaya na leki jamais bazala mwasi na mobali eza malamu te de afina ngai sa bongo bakoki kobalana te. Conseil oyo nga nazopesa bango soki mwana mobali ayebi oyo aza soki yaya na ye ou bien leki na ye jamais akende kolinga ye po atikala mwasi na ye po eza makila moko eza mabe po ekoki kosalama te baza deja bandeko basangisi deya makila baza deya famille eza mabe mpona ngai ndenge nasambelaka mpona ngai na point de vue na ngai bakolongola mpe zemi wana te kolongola zemi eza mabe aboti kaka babokoli kaka bana bakaboli bango oyo mobali ake kote na ye oyo mwasi mpe kote bazala so esika moko te bakabwana mama na papa bazwi kaka koko na bango babokoli. Soki papa na bino na mama na bino babalani yo baboti kote mosusu mpe baboti kote mosusu bokutani ndako moko bokomi deya bandeko boya deya famille bokomi yaya na baleki bokoki kopose acte ya bongo te eza mabe vraiment eza mabe. Toti kolanda ba différentes réactions bandeko bati pe mibali ba mosusu balobi ezali mabe po bazali libota moko ba mosusu balobi ezali mabe te po bazali libota moko te. Na yango biso kai mbeto lobi papa na maman basangisaki bango bakomi déjà makila moko kin eleki partout. Derby Kinoa oyo ebetamaki mokolo ya lobi na stade de Martyr V Club contre Renaissance du Congo na compte ya Vodacom Ligue 1 bolanda ambiance oyo.
bas supporter ya Renaissance du Congo bazalaki très déçu na comportement ya arbitre pe ba se confia ki na micro ya KNB Hervé Zakazala kiwana Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki biso tona vidéo te tokopanza wana ba réseaux sociaux bomona na Tchebi kitoko merci de match stylé dans la paix mutabunika na vraiment que au monde que vraiment na c'est pas ma carte na joie pas matin na sengo na auto gagner ce club suite à l'arbitrage je sais que aussi le monsieur pas les compétences donc la foot peut-être que tu dois foot complètement voter tu peux jouera dégager ma pochette à dégager ballon après continue ti na poto peut-être moi tu sais joueur à ton coin sima et puis bien nous arbitre joueur on voit quoi qui la zone ici action là ti à côté pas petit joueur après la joueur est c'est normal peut-être ça que il faut pourquoi pas qu'il a 4 carré pourquoi pas que le baka na le baka mais na kolema koloba te au moni vite nenga polé 0 bato bana parler balobi bi arbitre amoni ke tango fort vandi moyen tabi ezate mais biso na bango c'est mes premiers il faut être éduqué quand même ba journaliste na banane arbitre na biso donc okende musika te la bala boye bien contre arbitre boy pona nini merci Di Makambu arbitre oyeyo nous avons réquisé l'arbitre parce que la loi et le biango na règlement général ya football na biso et le biango mais le président Mouero je suis son nom a boyi na mutema moko et voilà les résultats malgré ça vous avez vu vite après omoni yoko basoka coupe te soki ba arbitre kaka ya Kinshasa eza mwa pasi po bazala ba tendance na bango na kati biso so balinga basi na futa linga za bien abeti sende abeka ba arbitre ba libanda mauvaise baya vite akala kabisa ba arbitre ba wala ba SMP na bale ba bazate omona bien koti yango mais ba ko kondi ba ko bozalaki bongo ebele ya kolanda magazine ya biso ya mokolo lelo ekomi na suka na nsima ya caméra tozalaki bongo na Hervé Zaka botikala scotché pe branché bosabone massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa oyo eleki partout